Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Nane moto na kufeli papa musicalement. Soki na koma boye, soki na sala ba passage na ba groupe. Eza grâce ya général de Fao. Yende moto benga na kabose. Yende moto benga na moya kata. Donc détermination on a la musique ayi bisala ngai. Konse wana vie Mobutu ye wana bomona o akoya te ye wana mopa mokonzi Ofelomide asi bo FBT SARL, Agence internationale de transfert d'argent et frais de colis. Nous sommes à Kinshasa, sur avenue Victoire, numéro A40, dans la commune de Kialamou, non loin de la maison communale. Retrouvez-nous aussi partout dans toute autre commune de la ville-province de Kinshasa. À Lubumbashi, sur l'avenue Chef Katanga, numéro 5 au centre-ville. Au Lualaba, dans la ville de Kolwezi. Corbiaro et qui kozwa corps ya général de Fao na lobaki en haut souvent et ba kondipe bayoki na ba organisateur bayoki ba prouvenga donc ba lasna vina ki bayokaki de Corbia mobimba donc ya danger auto lukaki yango yeye na moni pe ba montar pe eye na moni pe ba banderole partout ndenga to lingaki voilà ezara bongo. Oui, moi na mboka na ebité les loto moni nzembo o basali pona ko rendre hommage na général Defa, on a constaté l'absence ya Weranson et puis totali kutu na kati ya clip wana nde tozomona tomoni juna mumbafu depuis poto azalaki et loko nini o esai ke absence ya Weranson na kati ya hommage o eza. Le roi de la forêt azalaki na voyage depuis grand frère na général Defa akufi. Le roi de la forêt azalaki d'abord na est azalaki na Butembo Goma partout tant azongi akende surtout ko beta na Katanga donc Weranson azalaki absent voilà donc mais elo monga na loba c'est bien ya kolela na nzembo ndenge boy ba yemba na c'est pas mal artiste balaki na nzembo mais pourquoi pas aller esika maman akufeli mwana na ye obike na matanga kuna misala raté c'est quoi Weranson akendaki Weranson ndenga ye lelo bo moni na matanga eh tolobi kuna ndenge lobi pona batu mususu pona ndenga ye Weranson aki aventure eh pona bi ba musicien mususu ouais oui est-ce que yo pe piro Josué ta au koma kuna eska mama zali ngana koma kuna ngaza na kuna botana biponi ponga zala kuna et ça la nga passe matanga pena général de Fao
porte ekangama 22h on dirait matanga ya moto mo normal gars boye donc po bato bazala te c'est bien l'artiste koyemba nde boyemba ona mais il fallait mingi kokende na ko consoler maman oyo akufeli mwana na ye famille oyo akufeli ndeko na bango et ne a plus mieux mais na fait par rapport à banzembo na féliciter hommage à elle Mikili na landaki yango bande ba misa poto ba yembi danger donc na mona ka ba misa poto ba do Congo banani batutu na tala pe oyo bango en tout cas eza kitoko bon ya ando zone ngobo yango na boité na talité pour lobike totalité mais il faut le capter la pota ozo ba déjà boy puis Roger ezo ça quelque part c'est comme si ozo boy ndenge baninga ba yemba en fait ngana yeli polémique ya tenga yeli polémique ça que ce to to komande ko so na to za si ça puis Roger yosko si ça po batni so tuba la dabiso na ngana zo féliciter batu msuna na sisite mbamolo ngolo bana boy ya batu limbisanga na rectifier alors yosko continuer la malonga quand je dis que na tala ki bango na félicité bango si on soit na tali à elle kini ça na yoki yango na on félicité peka bango so les a bien non na yoki te oh là il faut dans le quartier on ne crée pas de polémique on a créé quand on crée polémique o ebisi biso o assurer biso que le lower ranson na kozala so to moni wer ranson e kozala malamu mingi parce que to moni to constater que absence ya wer ranson na kati ya hommage ya général des femmes donc on bien ko ya e kozala malamu mingi so ka yete to kolanda ka yo pour je peux to so pas ils appellent film boutin et au Geborolanda ils film boutin mais to kuta na poto sola na lisusu d'abord on dit que Werason alingana e complaisance te alingana e ko ça ma mtelka pour batu bandima parce qu'il n'a rien à prouver aujourd'hui Werason sur le plan Mambutu il n'a rien à prouver mais Werason a qui tu vas amour ya mutema amour sincère c'est ça que Werason alingaka Werason alingaka ko ça ma mo batu ba mona yo ke o ça non Werason alingaka ko ça lo ko utina mutema na e et bino mo boka interview na ye comment il a été sincère de dire que général de force Azaki veut aider bango tout aida bango après ça bango bilamba après ça bango instrument après ça bango conseil bango belé ngamo pe on a tellement awa général de force aida ngana ba conseil et belé depuis Kenya Azaki ko benganga ko solana nga et belé et atindelanga 3 fois mobima ba koli ya bilamba yango moni na la pongi ko tula misu mena bi jamais naza awa pona kotala ndenge nkondo azobima pe toke kunda donc le roi de la forêt azoya te pona bato azoya pona ye moko awande kolela grand frère na ye général de Faro Watiki Mokil. Merci beaucoup. Merci Nana. Nalingna yeba yo na atumona bozalaki boni. Matumona za mwana nga tata mwasi na yo. Tata mwasi. Tangu sangwa munene kakwe ya munene kwa kina matoi na yo. Esala ki ondenge nini? Saki passe makasi nga kutana na kufa. Dans 2 jours na kufa na ki déjà na suki beba tension 4. Na ko pour supporter. Alors yebisa biso non yoza tata mwasi parce que tata mwasi saza papa. Aux 8 ans ya kofana na bana na yebisa biso non des fois azalaki ndenge nini na famille ambiance na ezalaki ndenge nini des fois penza na yebite soka sana iloko mabeko kozala na ye famille mobimba longola ki mutu ta ambiance ezalaki normal mutu moko tazanga ki ngona 8 ans na sali bote azate ya zaki donc mutu abatu nyonso azaki la mutu sous problème. Alors lelo akei tata mwasi des fois akozonga lisusu te akei yebisa biso liloba na moko oyo peut-être soki azalaki awa azomona yo linga ko yebisa ye asuka akoate evana ki parce que passe asala soki vende so ko bido kuta ayepe te dilo kuta de sago ya kufi ino plana passe la ko lo batena la bana malade traitement ko tino ko batana soki sina ko gati les condoléances maman nanga les condoléances tata mwasi condoléances tata mwasi Perfect Télévision ils a vraiment wana kuna ko présenter bino ba condoléances nyonso. Merci. Merci. Vas-y.
Toujours wana na matanga ya papa na biso Defao awa na musée national biloko bozomona bato nde bazolela ye bomoni cercueil basaleli ye basombeli cercueil ya bien bahonore ye vraiment biloko bomoni babanderole bamusicien papa na biso Masumu en tout cas bamusicien baza ebele bacomédien mpe baye malgré tout bawer ensemble na bacomité mais bientôt là kala mingi te bomona bango bakokoma na bango bozala toujours branché à la Norbert 5 étoiles kolela na biso en tout cas bayoki yango bahonoré papa na biso vraiment malamu bakokisi posa na biso tozalaki na posa bahonoré ye comme il se doit par rapport ya casquette na ye ya icône ya grande icône ya mboka na biso congolais par rapport ya musicien oyo asaleli mpe mboka Congo par rapport ya musicien oyo ahonoré musique ya Congo na bamboka libanda partout dans le monde. En tout cas félicitations au gouvernement, félicitations mpe na bacollègue na ye oyo sali organisation malamu na corps na ye. En tout cas félicitations mpe na assistance ya biso nyonso bachroniqueur bachroniqueuse. En tout cas mosala ezomonana mosala vraiment ezomonana honoré biso toza mpe toujours wana en direct bokende mpe na page na biso page officielle na biso la Norbert 5 étoiles bozwa mpe direct live ezosalema kuna bozala toujours branché na Norbert 5 étoiles bozala dessus te donc tozo continuer toujours. Voilà, bozomona ba musicien bozwaki Sankara bato baza ebele donc tozo continuer. Ferregola, présence à Ferregola, le padre Adolphe Dominguez, Félix Oazé quoi, en tout cas ba musicien baye quand même ko honorer confort na bango ezosala bien ezosala biso vraiment esengo parce que bayoki mbela na biso babongisi par rapport à ya koyamba ye ndenge bayambelaki ye encore eyaki mais là vraiment tomoni ke bayoki baye vraiment kolela ndeko na bango ko rendre ye hommage ndenge esengeli par rapport ya casquette na ye étant grand icône ya mboka oyo asaleli mpe mboka na biso baton ebele oyo a honoré culture là c'est Bolanda grand-père Boziana ye wana azosala témoignage na ye donc na mawa nyonso parce que bauta robeta concert à Côte d'Ivoire kotika qui est des fois kende Cameroun akende okufa donc yango wana azoloba témoignage na ye na si bomo na bato za ebele tozobuna na kaka tozwa image ndenge ezala kaka donc bomo na ye wana azoloba donc tozela bino kaka ndamu bomona ndenge cérémonie ezoleka donc c'est ça. Oh les à côté. Yo on a lati makasa awuti na mba Congo. Makasa kwanga. Balati te yenda lati. Yo on a makasa yango wana ikauki na nzoto nae. So mobilo do mona na matanga pas de fao. De la forêt wana, Weranson yo wana. Aye désordre moko donc batu ba panzani ave wera basilate. Yo wana bomo na Weranson. Igwe donc aye bon ambiance comme sous total baloba ki Weranson akoyate wera yo wana bozo na musika Weranson donc ba veo basilate donc mutumo asali succès te na matango lokwa Weranson désordre baya ba panzani ko saranate de la forêt yo wana
avandi côté mon pena faire pe azawana Félix Wazé ko pe azawana Je commence à citer ça ici, on peut entendre ici. Je dirais simplement merci aux autorités, merci à président Nyokalogo, merci à Diosalema, merci à tout le monde, merci à Ferré, Montana, les artistes, Félix Wasewa, Rémi Amissi, Maman Biliabel et surtout la presse. Je ne voudrais pas de dire merci à notre ministre tutelle, Madame Catherine, et aussi au chef de l'État, Fachi Beton. Merci beaucoup de nous soutenir. Applaudissez pour l'effort. Merci beaucoup. Merci. Merci. Tata, les bons compositeurs. Mais merci pour la présence ici à Ndebolos Tobaza Awa. Nana Mobaboye, Nana Moutona Koufeli Papa, musicalement. Ce qui n'a pas boyé, ce qui n'a pas passage, n'a pas groupe, les grâce le général des FAO. Il y a des moutabe dans la cabossé, il y a des moutabe dans la moyakata. Donc, détermination, on a la musique, quel que soit mon anniversaire, comme on a raté. Et les lots, on a fier, on a commis boyé. Nous avons travaillé en solo, nous avons Bouddha. Les agrès, le général des FAO, les sous-sous. Nous avons Sénara Moli Monaï et puis Malakimia. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le son n'est pas très bon. Le barak, pas Fanta, pas moi. Je bien dire quelques mots. D'abord, pour la presse de Kinshasa, le générique, féliciter la presse de Kinshasa. Vous êtes venus très nombreux, vous êtes là très nombreux pour rendre hommage à notre star. Et vous êtes venus sans être payés. Vous êtes venus parce que c'est vous qui assurez la promotion de la culture de notre pays. C'est le lieu ici d'être notre ministre de la culture, les autorités de notre pays. La culture d'un pays, c'est sa presse. C'est le journaliste qui va avoir les moyens de la promotion de cette culture. Il y aura les états généraux de la communication et de la presse. Nous allons en parler. Et nous allons défendre la presse de notre pays. Un témoignage pour des femmes à tout le monde. Il y a à peine moins de 2 mois, j'étais avec lui. On a fait une longue émission où il a parlé de sa vie. Il a parlé de ce qu'il a fait sur cette terre des hommes pour côté de ses amis musiciens. C'était un homme bien, un homme très bien. Beaucoup de talent, sans histoire. Et il m'a rappelé quand il est venu à Paris, j'ai été avec ça pour sortir l'album et parce qu'il était effectivement dans quelques difficultés, il m'a consacré une chanson. Et vous verrez parce que c'était son temps. Avec vous, Malotidio, tous les autres musiciens, c'est le moment de dire que nos artistes doivent être soutenus. Ils souffrent beaucoup.
mon père mokonzi on a vieux Mobutu on a bomona oh akoyate on a mon père mokonzi Ofelomide asi bomona on a donc misise baye nde bolobaki kaka mon père mokonzi on a Quoi d'accord à son embelli wana bomo na ye avandi auti osa témoignage et on a vieux Mobutu donc aye na matanga hein? Donc pour sentir que quoi d'accord aman ye aye hein? Avandi wana donc bozo na musika to bunana muke hein? Tony 5D toujours la image qui parle tout ça on a la noblesse 5 étoiles on parle wana o akoyate wana ye ah ba Weranson baza to moni ba misise pe minene bolela ile la ki ba misise wa mona nate mon père mokonzi wana donc avandi auto témoigner to ebi peut-être ce qui bande o mususu pe et ba fali so ba roya to ebi nante mais faire go la za awa donc aza déjà wana Weranson bomoni Weranson donc Wera yeyo de la forêt bimi auto pesa fleur na ya bimi siko libanda donc vie na biso Weranson yeyo donc il a pas de photos à image zo bunana kaka somo bolanda cérémonie comme de Nasuka, nasi bomona, ba musicien msusu ba comme de okende, lokola tomoni Weranson déjà auto kende fait répé baké, calamité levé du corps, tout ça kanabino, donc bomona, ambiance comme on presque Nasuka, tout tambola kaka, pomona pe présence ya Kofi Ayaki awa, dès qu'on a essayé bino que non, beaucoup de images ya solo na noblesse 5 étoiles. Alors, Tozawa, calamité levé du corps, Ingo Salama, au monde ba saper ya ndenge na ndenge baye awa. Donc, au monde ni bilamba, bana pe matadi baye,
tozaka kawa bolanda ouais wana bomona papa chéri Jibé Mpiana yo donc il y a une arrêté bomona désordre donc bana wenge basilaka te papa chéri il na catch ba il a mis tout kaso ki ndeni mais il na catch o arrivé à papa chéri Jibé Mpiana bolanda ndenga zoya donc somo moto pamba boy na ba mituka ya grave ya na catch yeyo Jibé papa chéri yo bolanda donc somo wera kei mais Jibé aye donc somo Jibé na catch bomo na catch noir Jibé wana na catch noir donc somo donc Jibé Mpiana yo de vieux défauts ba honorer na ba petit na ye ba wera bazala kiawa ba kei Jibé pe aye na catch bomo na catch ya noir eza Jibé donc moto pamba papa chéri donc Jibé wana Hollanda tebité donc akita ndenge nini donc somo monde fou tozaka wana l'intégralité nyos Hollanda na noblesse 5 étoiles Tony 5D toujours donc yo tozela kita donc somo tozela papa chéri kita somo Roger Ngandu ye wana donc tozalaka désordre donc arrivé à Jibé na matanga papa chéri yo o ayaka na mo était Jibé tomona ye lelo awa leader amu Foubé bomona Sergei wana Casa Fleur. tozelaka papa chéri akita na mutuka ayene na catch moto pamba monde ba donc nde ba oyembela ye oyo auto kende sikoyo ye pe aye sikoyo donc somo awa moi était awa tozaka donc moi ozo image zate donc sécurité moi était Jibé ayene na catch bomo na catch moto pamba donc tozaka ye wana papa chéri ye wana donc somo Jibé wana bomona donc moi été somo Jibé wana tozaka tolanda ye papa chéri moto pamba ye wana ye
l'artiste corps yango na bomona corps yango yo ezobima vraiment passe na motema vie de fao accueilli corps yango na bomona ezokende donc pas vraiment na motema. Pour continuer à s'abonner, à liker, à commenter. Ah, la noblesse 5 étoiles. Mon boss Jean-Paul Kalema. Image Yangoyo. Nassir Ozomona. Petit famille Sombote. Corps Yango Ekeye, Kotana Corbia. Tout à l'heure, la musée nationale. Gouvernement est paquet. Alors vraiment, viens à Bisso de Fao. À Kundami, na ba condition moko malam. Bravo l'artiste. Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualités, abonnez-vous.